taboko ta la famille boko ta awa makambo ke zongi awa ya somo ke zongi awa makambo nde makambo ka nde tolobaka ceki songi officiel bandeko na nga ezalaka kaka badossier ka ya sika nde ekotaka badossier ya kala ekotaka nango te awa mpenza bandeko na nga kotonga nse kotonga nde likambo tomesana na biso na kotonga mutu oyo oloba te keno nga na tonga te nga na ningaka kotonga te akosi mutu nyonso atongaka kotuna bapaster ndenge bateyaka ezalaka kotonga parce bakombo ya Jean Baptiste wana bakombo ya banani nyonso wana ezaka kotonga tobetaka masolo na bakombo ya bato na système moko ya kitoko bandeko na nga lelo toye lisusu na kisongi na biso officiel kande bomoni titre na biso ezoleka nini ekomeli sœur na biso Deborah Lukalu après son accouchement ebele ya bato tootaki komona nzembo asike bimi na makambo ya zemi lisusu na makambo ekezongi na makambo ya somo bandeko na nga eza ya kobeba bandeko na nga eza ya koinda na système moko ya somo nalingi natuna nanu tokendaki biso nyonso église toyebi ke lelo eza dimanche na église tango bokendaki bateyaki nini bateyaki bino nini moi de mon côté nakendaki église te nazaki na musala donc moyen na kota église lelo ezalaki te bandeko na nga kande boyebi mais na okende kaka na katikati ya semaine comme tozalaka na mwa ba prière na katikati ya semaine nde na kokende mingi ba dimanche mama na biso kisongi officiel asalaka kotaka na musala siko bino na église bateyaki bino nini bateyaki na verset nini bino pe boya ko édifier nga bandeko na nga ekosala malamu kande tolobaka chaîne na biso bandeko na nga eza chaîne moko ya kisongi toyaka wapo na obeta masolo na bakombo ya bato moyen tobeta masolo na bakombo na biso eza te pe ekotikala kozala te donc awa penza ezalaka nde kisongi tobeta na biso masolo na kombo ya bato mais tobetaka masolo totongaka na biso na ndenge moko malamu eza na bato mosusu babenganga balobi est-ce que kotonga na ndenge ya malamu ezalaka oui kotonga penza na ndenge ya malamu ezalaka neti koteya eza kotonga mais na ndenge ya bien Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation bandeko na nga na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya kitoko ba mapango ya koteka yango wana kande tolobaka toujours et encore ezalaka bien tokola ezalaka bien to tambola ezalaka bien makambo mati ekiti de l'autre côté otali omoni keno naza na mwa place nanga ya kovandaka je sais que surtout biso babantu tozalaka soki tokoli la plupart tozalaka na bambongo te keno na kendo vanda na hospice de vieillard la plupart ya mindele bazalaka déjà tango osala déjà azo planifier futur na ye déjà asi ya mifutela mbongo place a okendo kovanda katango akokolaka soki ya kokufa mwana na ya okendo kovanda kuna alors pona biso babantu yango ba mapango yango yo okoki kosomba ndako okomi kotongisa malembe même si lelo tolobi okovanda na yo te mais tango okokolaka okendo vanda kuna oyebike bana bakoya bando yaka kotala yo de l'autre côté tu as tes locataires oba ofutaka yo mbongo soki pe okufi etikali héritage ya bana na yo oyo yo moko oboti ekozala malamu. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure
à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne qui sont officielle. Bienvenue na ba onyonso ya kala, bienvenue na ba onyonso ya sika. Kande tolobaka boye malamu na chaîne na biso. Chaîne na biso eza chaîne oyo toyaka penza kotonga batu, eza chaîne oyo toyaka kobeta masolo na bakombo batu. Kande na lobaka moya to beta masolo na bakombo na biso. Ezali tepe ekozala te to beta kapenza masolo na batu oyo, je m'excuse, baza ba personnage public, batu o ba yebana, ba star, ba pasteur, yango to yaka kobeta masolo. Bandeko nanga lelo to ye kotonga ser na biso Deborah Lukalu. Ebele ya batu to yebi la servante de Dieu, en tout cas azam sala ya nzambe ya tongo. Nalanda témoignage na ye, nalanda ba parcours à Sœur Deborah Lukalu, en tout cas quand na lobaka toujours et encore ko sale la nzambe ezalaka facilité, mais ce que ozan appel et mataye kita ozan appel. Bandeko nanga avant na kota na mwa zindo nini ekomeli Sœur na biso Deborah Lukalu ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika ba o nyonso bakoti sika na chaîne na biso ya songi officiel. En tout cas na osenga plutôt na bino bo s'abonner massivement. Tango bo s'abonner ka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke chaque fois que songi officiel au bandoutier la bino ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé na ndenge moko penza ya malamu mingi. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko na ndenge moko malamu na ndenge moko tokos. Bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution penza ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba mwana na Gavker bandeko nanga eza solution moko eza nango permanent. O nyonso tungisaka yo des années la famille benga Gavker azawana yo moko omona résultat okosepela na résultat na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga tokota na makambo ya Sœur na biso Deborah Lukalu. Kande na bando loba na mwa ibandeli nanga Sœur Deborah Lukalu aza moko ya bastar, aza moko ya basala nzambe oyo pe aleka na ba moment très difficile. Parcours na ye ezalaki facilité, mais quand ndenge boyebi soki oza ya nzambe, quelles que soient les circonstances, quel que soit nini bandeko nanga soki oza mwana nzambe bandeko nanga oza kaka mwana nzambe. Alors, kokufa nanu ya papa ya Sœur na biso Deborah Lukalu, vie et pas na bango ezalaki facilité, mais quand de boyebi soki bobotama na famille moko mama yebi nzambe
En tout cas ta soki papa aza te toyebi ke nzambe likolo nde tata na biso makambo nyonso mpe ekotambola na ndenge moko ya malamu. Yango toyaki komona sœur na biso Deborah Lukalu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, en tout cas nzambe alola lelo aye kotombola la servante de Dieu. Ebele abato toyebaki déjà ba makambo o nyonso eleka concernant la sœur Deborah Lukalu na mobali na ye papa na biso Cédric Kaseba. Tomonaki ba vidéo tango majabo ebandaki parce que tobando mona sœur Deborah Lukalu était toujours joyeuse, heureuse, hein? Moni moto soki ozana ndako libala okutani na mobali na yo moko azo tia yo à l'aise. Elle était tellement amoureuse de son mari. Quand moi si nyonso soki oza heureuse na ndako libala okokoma amoureuse de ton homme ebe azalaki bongo. Donc akomaki kosala mwa ba vidéo na ye azotombola mobali na ye azokomisa mobali na ye quand ndenge boyebi biso bato ya mitema mabe biso bato tolingaka évolution ya bato te. Il y a de ces personnes oyo bajwaki baje na bango kaka mpona koya kokweyisa papa na biso Cédric Kaseba. Makambo wana ezalaki somo. Il y a même beaucoup de gens oyo bavandaki balobi te libala oyo il faut ekufa. Il y a beaucoup de gens basalela ba analyse balobi sœur Deborah Lukalu il faut albima mo abima na ndako libala wana mobali wana za mobali mabe. Donc ezalaki ebele surtout na temps wana sœur Deborah Lukalu azalaki na zemi ya mwana na bango ya mibali. Bandeko na ngai eza na ba épreuve moko ekomelaka na vie mosusu omituna nzambe na ba épreuve na zemi na kokoka mais nzambe ya lola tango atiaka biso na ba épreuve ye moko ayebaka ayebi ke quelle que soit la grossesse nga nzambe na opesa yo makasi jusqu'à ce que eyaki kosala ke sœur Deborah Lukalu ayaki kolimbisa mobali na ye na tina ndenge abotaki bien que tant de gens balobaka toujours oh il fallait pas. Mais lelo oyo toye komona album na ya sika ebimi na good news, bonne nouvelle, sœur na biso Deborah Lukalu aboti lisusu mwana ya misato. En tout cas, félicitations à la servante de Dieu, la sœur Deborah Lukalu et papa Cédric Kaseba. Ba félicitations penza ebele, ba félicitations ya mingi hein, ba félicitations na ndenge moko ya kitoko. Yango bandeko nanga na pesaka toujours conseil. Le mariage c'est pour le mature. Si tu vois que tu n'es pas encore mature, ne te précipite pas pour te marier. Parce que mariage est une réalité mosusu. Okoki kobala mobali mosusu na makanisi na ye kindumba ezalaka te. Mais tango bokotika na ndako ya libala, vu que le diable n'aime pas les mariages, na kokota na ndako ya libala monika mobali mobuli bandi. Mais soki oza na maturité te, soki oza na sagesse te, yango bomonaka basi mosusu babomaka libala pamba pamba. Omonaka mibali mosusu babomaka mabala na bango pamba pamba. Libala bandeko nanga ezate ke non alata roba pembe to sala feti to invité bato to louer basale wana ezalaka libala te. Libala eza ntango tovandaka sikoyo na ndako mwasi na mobali bovandi bokomi kotala na sikoyo bizaleli oyo alakisi ya ye yo po lakisi ya yo nde place bandeko nanga je m'excuse libala ezalaka mpona bana mikete. Libala ezalaka mpona mikolo. Libala penza ezalaka mpona mikolo. Libala ezalaka mpona mikolo yango ezalaka toujours malamu ata na ndako ya libala koswana c'est tout à fait normal. Batu nyonso baswanaka ya de ces personnes nga na vanda batu baoya kotuna nga mama bino bovandaka na libala ndenge nini mobali na nga tango tozalaki na fiançailles tozalaki boye bolingwa makasi mais to ekomi na ndako ya libala mobali alingi kosentir nga te. Mais zala mwasi ya mabondeli. Parce que quand na utaki koloba, okoki kobala na mobali moko azalaka na bizaleli bia bien, boza na fiançailles tout va bien. Mais bokoti na ndako ya libala, omonika mutu ya mobali changer, mutu ya mwasi changer. Eza bitumba. Yango ezalaka toujours malamu obala zala muto ba prière ozala mwasi ozala mobali. Et surtout une chose aussi, conseil on a opesa ba jeune marié lelo. Bandeko nanga tango tobala naka
tobala na kateke na la kisandako bato ba mona ke shengai eza bien koleka chez moto kingandi tobala na kapona bongo te tobala na kapona matériel to pona biloko ndako te mariage ezalaka biloko ndako te parce que dans les mariages il y a les hauts et les bas eza na batambo ko biloko simbaka eza pe na batambo ko biloko simbaka te na mariage bokoki kozala na ndako poko akitoko bovandaka makambo nyonso ya bien mais bolalika bolamuki situation changer mobali balongoli musala makambo nyonso to changer alors tobala naka pona ba bien te mais tobala naka pona bolingo tobala naka pona ko construire futur na biso pona ko construire royaume na biso parce que pas ba parents izaki royaume ba parents ya ba papa na mama jusqu'au tango pe tobala na biso pe to komi ko construire royaume na biso ezalaka bongo donc tongo okota na ndako ya libala okota teke non parce que mobali nanga aza na mutuka na obano mataka mutuka to okumba nazo se filmaka te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu